Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Il n'est pas facile de pouvoir tirer dans l'abstrait et ramener dans le concret, c'est ça qui est important. Un homme à tirer dans l'abstrait et à ramener dans le concret, raison pour laquelle vous voyez Fondation Valère Mangituka, Fofama en sigle. Aimables internautes et fidèles téléspectateurs, vous avez suivi du point de départ depuis la commune de Selemba où tous ces mondes que vous voyez ont essayé de vous donner, si c'est qu'on dit, les instantanément, ils ont marché depuis là-bas jusqu'ici. C'est à Bel Air où tout a été convenu d'être comme étant le point de chute. Aimables internautes et fidèles téléspectateurs, des projets concrétisés en République démocratique du Congo que nous tous, on en a besoin. Aujourd'hui, vous êtes censés tous de pouvoir comprendre une chose, que dans la société congolaise, ce qui nous est important, c'est la faisabilité. On peut faire des projets, mais les concrétiser, c'est ce qui est tout à fait important. Fondation Valère Mangituka Fofama en sigle, dans le cadre du mois de la femme, le programme genre organisé, marche des santé que vous avez suivi depuis la commune de Selemba jusqu'ici à Mongafula, Bel Air comme étant point de chute. Vous verrez aussi énormément certaines personnes qu'on aura à interviewer au courant de cet événement qu'organise Fofama en sigle Fondation Valère Mangituka. Vous aurez des suggestions de points de vue que tous ces membres de Fofama aura peut-être à installer. Moi, je vous conduis donc de suivre et on se retrouve tout juste après pour la continuité. L'actualité reste en continu dans Info 16. Suivez.
Valer Mangituka ne makambo. Ne makambo. Tala ndena samo ibanini. Basi. Otambula na makolo. Mabutu balo babo. Voilà, Info 16 essaye toujours de vous ramener au-delà de vos imaginations, aimables internautes et fidèles téléspectateurs. Vous voyez, comme je vous ai dit au début, Fondation Valère Mangituka, Fovama en sigle. Dans le cadre du mois de la femme, je pense que tout a été mentionné. Là, vous voyez le programme genre organisé. On a le marche de santé que vous venez de suivre, d'où tous ces membres ont débité depuis la commune de Selembaou. Et puis, ils sont passés par UPEN. Et là, point de chute, comme a été prévu, mentionné même Bel-Air, dans la commune de Mongafula. Comme thème, vous devez savoir que les femmes s'engagent dans l'entrepreneuriat pour le développement communautaire. Donc, je pense quand même qu'on est tous censés de pouvoir comprendre cela. Je vous ai dit, des projets concrétisés en République démocratique du Congo. C'est donc ça qu'on en a tellement besoin. Tirer dans l'abstrait et ramener dans le concret n'est pas une chose facile. Ça demande une équipe assez bourrée de dates. Raison pour laquelle vous voyez que l'existence des Fovama en sigle, Fondation Valère Mangituka, existe. C'est pour essayer quand même d'apporter énormément d'expertise dans la société congolaise. Moi, je vous conduis donc de suivre parce que dans Info 16, nous avons l'habitude de dire que l'actualité reste en continu. Les images suffisent d'elles-mêmes. Et on se retrouve tout juste après. Suivez. Mangituka et travaille à Kayango Moroté. Et travaille en collaboration dans la coalition et la société civile. N'a pas dit que la société civile. Tu travailles en collaboration avec Bango. Na kombo na bango nyonso na sengi bino. Bon, sepeli na bino te. Mais na yo ki bino te. Eza mwana biso moko basi. Bomi bete ya pe maboko. Poto tamboli pe lokola mibali. Donc, to sepeli ndenge moi eza dédié par na biso. À l'occasion de ces mois, il y a toujours eu des organisations, il y a toujours eu de thèmes à développer. Biso na commune Biso ya Selemba, comme pour l'instant, la fondation Valère Mangituka est tout d'abord dans sa commune de naissance, sa commune native, hein? C'est ce qu'on dit. Native, je bien dit. Et sa commune nae, il y a un autre organisation na occasion wana to pona ki thème moko par rapport ya mois de la femme
yango tokosala. Après marche, oh, bien évidemment, il y avait deux activités. D'abord, tosali marche, oh, après tokopanzana kaka bonté. Faut pe basi ndenge tozali tokende pe na mituna biso ne eloko moko boye. Tina nini tosali yango. Namoni ba papa bakangi bilongi, ba sepeli tene na kumisi basi. Par rapport en genre, par rapport ya émancipation, mais tomoni raison d'être na bino bo accompagner biso. En tout cas to sepeli, to kumisi bino pe na bolingo wana o bo lakisi pa na biso. Bo mi bete na maboko. Po namoni bakangi bilongi. Toza penza mulai te po tosi totamboli eza nzoto tolembi pe mwandam mais néanmoins tosala oyo nyonso tokaneli kosala mais na ba courte durée par rapport ya mois de la femme par rapport ya lelo genre fi toza na thème na biso oyo toponaki yango na sima biso nyonso tokoki komona pe kotanga que la femme s'engage dans l'entrepreneuriat pour le développement communautaire. Donc, c'est en général, nous visons beaucoup plus notre commune de Selemba. On appelle na botami na Selemba, na Kroné grandi na Selemba, Mama Gati ta témoin. A Sokola sala nyonso pour la ngai. Donc, par rapport il y a thème Wama, comme il y a l'entrepreneuriat, comme il y a la fondation aussi, le développement. Et puis par rapport à notre ONG, il y aura des intervenantes. En tout cas, pour nous, papa Bolimbi Sabiso, pour Toponika, maman Pesa Moana Biso. Tout en avril, mai, juin, des taureaux sangana. Nous avons intervenante Nabiso Misatou, Madame Grace, Kweta, Azaliawa, Atelema, tout le monde. En tout cas, merci de votre disponibilité. Il peut se présenter aussi. Non, elle se présentera après. Ah oui, ok. Il y a aussi Madame, merci de votre présence. Mon sec. Ce sont là que je quitté. Je remercie Bino. Bref. Je remercie Madame Grace Kweta. À intervenir par rapport à l'entrepreneuriat, à l'obélabiso et à Ebiwana. Les anines, pour le monde de Jésus Beletala. Beaucoup en tout cas, je vous remercie. Malobombo madame. N'est-ce pas d'être parmi les intervenantes du jour? Pas parce que je mérite, pas parce que je suis meilleure ou parfaite que les autres, mais je pense qu'ils ont trouvé en ma modeste personne, comment dirais-je, une expertise ou sinon un savoir-faire que je vais devoir partager avec nous tous ici. Donc je tiens déjà à remercier la Fondation, mais aussi je remercie vous tous ici présents. C'est vraiment une journée ensoleillée, mais quand même, vous allez fort, Banda Selemba, vous avez besoin de Koufa, permettre de tambour la bonne. Donc, on a des Rosanga, on a des bonté na Katina, on a poussé. Merci, on a félicité Bino pour le courage, détermination, pour le journal Lelo. Donc, merci à vous. Il m'a été demandé. Plus Lingala, voilà. Il m'a été demandé dans le Bélana au Italie entrepreneuriat féminin, n'est-ce pas, pour le développement communautaire. Tous en la classe T, pour tout qui est na muzindo penza na détail à muke, même tout qu'on juste point clair, n'est-ce pas, pour finir na mois de la femme, le mois de la femme. Nenge ma demoiselle ici à mes côtés à lobby, et à moi de la femme. Mibal monsieur le barabo pour nicar batia moi on a pour la maman et biso mibal non. En fait c'est un micronios to vivant la bino déjà dans l'ensemble. Mais moi au de mars exceptionnellement allais-je dire, et à moi mon ba pesi biso parce que il y a eu un événement. Et cet événement est ça qui est bassi montre qui de quoi elles étaient capables. Défier qui les Kambomoko Boyango et Salaki non tout peut ça quand même moi et officiellement ils ont lancé le 8 mars Nengebisonio so Toyebi. Entre parenthèses, je vais faire une petite histoire par rapport à la date. Et c'est là qu'il y a un groupe de femmes où il va constater qui
n'est-ce pas, ba illégalité, ba pesa bando ko sala, ba injustice, bando ça esika mona mibali mais bango pona bango so comme tour na bango bazali ko vivre injustice mobo. Oh mibali bando bénéficier, bando bénéficier na ngote na quelque juste ka likolo. C'est ce qui a fait que baso ba se révolta ki baba ki non. Bison so travail que esika moko, to travail ndenge moko, to mi pesa ndenge moko. Mais pourquoi ce comme na area ko bénéficier, mibali ba bénéficier plus que biso. C'est comme ça baso ba tema ki ba revendiquer qui il faut vous dire que ba kufa ki mais ba tena ki bon bazala ki et à la fin ba décider ba mona ki bazaki na choix il fallait ba céder. Et cette journée là il fallait qu'il va confier à la femme. Ils se sont dit, en tout cas, si Oyo Bazaki déterminé pour qu'enfin obtenir gain de cause, il y a le Bazaki revendiquer. C'est pourquoi vous verrez que ces jours-là, comme le 8 mars, il y a chaque année, tu commémores le jour. Et vous mettez les années passées, alors que c'est une date qui vous met ma casse, mais il faut remarquer depuis un certain temps, quand bien même que, comment dirais-je, utilité. Certains pensent que le 8 mars ou bien le mois de la femme est dédié à port de panne. Non. Le 8 mars ou le mois de la femme n'a rien à voir avec la Maputa. Maputa est Mikolonios. Mais le mois de la femme où est l'Arabie, c'est justement le moment où biso basi to sangana ndeti to sangani lelo boye to fanda to réfléchir sur ma question où to mi pose sur ma problème il y a biso basi. Personne ne va me contredire si biso basi un problème est belé. Nous nous posons mille et une questions sur ma injustice est belé marambe belé to vivre sur ma violence où to vivre déjà au sein de nos familles respectives na ba quartier na biso. Et aussi dans le milieu même de travail, tu vivras pas mal des histoires où ils sont injustes, où tu déploreras, mais des fois tu as comment dirais-je, difficulté à dénoncer en gros. Alors c'est moi, et puis ça me dit pour te vendre, te lobela, te réfléchir, et là on dit que ça la biso ba maman pour que tu arrives, n'est-ce pas, il y a qu'on revendiquer ba droit na biso. To comme biso peut te pesa le meilleur que nous avons, sinon la valeur voilà, je peux dire en quelques mots l'importance il y a moi de la femme. Tout le monde a idée nango que ça a maputa que ne quoi na bar au mela au langua au s'exhiber au ça je ne sais quoi, mais c'est un mois vraiment où les femmes faut vendre à tout réfléchir. Biso toza basi même pour celles qui ne sont pas encore mariées, mais moi aux moi si aux a problème au vivre déjà même na kata libota, même na quartier na yo. Ba injustice eza ebelé, ba discrimination eza ebelé, ba coutume et empêcher biso basi to kende liboso na makambo ebelé. C'est pourquoi au monde a lelo basi comment s'enfermer à moi trop. Sauf pour celles-là qui ont compris que l'ère autosa en plein 21e siècle, et ça, ce moment, moi, ça, c'est la caca dans la cuisine. Le but est qu'on a la cuisine, mais on a la caca dans la cuisine. Nous avons encore beaucoup à donner. En dehors, il y a la cuisine. Nous devons savoir faire la part des choses. Même pour celles qui sont mariées, les balles, ils ont les gamous. Mais donner tout ce que nous avons pour les bandes, les bottes, la famille, nous valons tellement beaucoup que toko s'étouffer tout bon ba valeur autosa na ngoti. Ba mamanga na lobaka le jour où Dieu le Père a décidé que basi ba s'effacer ou alors a effacé biso. Laissez-moi vous dire que le monde doit exister na ngoti. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Le monde doit exister parce que biso topé sa vie. Les hommes sont tels qu'ils sont là, souvent ba lobaka, les soumwe, to mo kilebe ba pona moi si. Moi je dis directement non. Ou sinon sur on a dit oui, laissez-moi maintenant vous contredire. Ce qui réellement, ou c'est vrai que les sous-moutons m'ont quota par moi, si nous sommes d'accord avec vous. Mais Dieu est souverain pour justifier la femme. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a fait que vie et quota et la part, moi si. C'est nous qui donnons la vie. C'était une façon pour Dieu, n'est-ce pas, de justifier moi si. On nous condamnait tellement trop que nous avons dit non. C'est être ici, parce qu'on condamné trop, il faut maintenant le valoriser. Il y a un moni, nous avons dit que bon moi. Et il y a un moi si. Et plus loin, au moins la Bible, la femme au bakangaka na adultère, yango wana na adultère. Tant que nous sommes qui peut lapider, n'est-ce pas? Quand Jésus a télémaqué le bako, il y a un zamo santu à salango. Bible lobi, mutumo ko tatikala ki wana te. En d'autres termes, là, qu'est-ce que mutumo ko ta monnaie qui est parfait. En fait, devant Nzambe, et ça mobile to moi cité biso to zandenge moko parce que to za bikela munaye
Donc, c'est pour dire que ceux qui nous ont écouté à mesure, il y a condamné à condamner au thé. Dit doit déjà que nous sommes condamnés à ça. Il suffit seulement de omiyeba oyoza. Oyeba ba valeur d'une oza. Qu'est-ce que tu as? Dans chacun de nous ici, nous avons un monde sans bâtir, il y a particularité. Le problème c'est que tu as se découvrir thé. Tu as commis français moi ming. Tu as commis misango thé. Poto yeba ko bimisango otiango profit ya bato tuninga ko s'étouffer voilà au monde là-bas qui a français mille yangwana biso basi surtout pour la biso basi ba maman ya Selembao en tout cas président Félix azana yebi personne to tamba na yebi sakaye na lobaka likambo na yoka ka somo makasi ngana yoka souci ba place msu na ngolo nzambe tant to kindaka soko moni façon o ba dénigraka Selembao na bato bando bunda banda le tu lobi na tongo il suffit que le bovanda wapi na Selembao bato tout batalio on dirait c'est bon parce que là tu na kata nzoto donc ozoma mbala bo bonka on dirait ba so ba mona ngo poubelle so ba mona ngo érosion so ba mona ngo toilette bo excuser nga na ebité donc quand on le que Selembao munyo so mona kaka elongi ya mabe c'est vrai que ça mabe mais biso mo pe photo zonga to ba pourquoi kasi ba pesa biso kasi couleur wana biso mo pe to wana part ya responsabilité notre façon d'être, notre façon de nous comporter, notre façon de faire les choses. Et ça liké, batuba monake, to bimarabisika moko yamabe. En fait, biso monde tozo fingi sa commune biso commune en soi comme Selembao comme commune, Selembao en fait comme commune, ils ont un problème mais biso ba natif ou bien ba habitant ya Selembao. Ndeto ça ki ba sa nini, ba finga ka Selembao. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple. Un jour tozaki na salle ya le ministère des Affaires étrangères, il y avait une conférence. Il y a une dame, ministre à l'époque, à Télémi, à Noloba. Quand on m'a dit présentation, je me suis levé, je me présenter. Femme va s'engager dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'on dit, ceux qui moi si à côté dans mon sala, ma kambesa kanini et kende liboso. Preuve, et ça est belé. Et si quand ceux qui moi si à volonté. Moi si sur attirer votre dans sali kambwana sakani a sala kango même si moi ça kanya quoi ça me conduit moi mboka sakani a quoi c'est pourquoi vous verrez on dit derrière un grand homme il y a quoi? Il y a une grande dame. C'est que la femme décide à ça lango toujours. So moi bon va passer bon va quoi parce que moi ça dans une église abi pasteur il faut na ça ni il faut na quoi c'est à ko chaba mécanisme nyo pe sengeli a chiba batterie nyo so marche pour ça nini pour mutu ana quoi d'où popé mboka wekende liboso ou alors commune na biso Selembao ekende liboso so nga biso basi ba mama ya Selembao to kota na musala to longwa na sopeka to longwa na fainéantisme au vanda ndako zelaka mais heureusement musicien moka yembi au sali no eloko te ozo sa nini ozeaka ba pesa te de suite au changer sur au salaire to quitter au sa nini ba au sauter maman il faut téléma il faut entreprendre l'activité génératrice de revenus et ça est belé quand tu as côté kanguba ata mai je sais pas ata avocat ata musinyoso par rapport ya ba compétence par rapport ya ba capacité ou alors papa ba moyen oyo zanango s'engager dis-toi que na nguba oyo na kopo kende plus loin na avocat on oteka na kopo kepe plus loin et pour na osala musala na bien pour entreprendre très bien et so sengapé oyeba gestion. On ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans parler de la gestion. Parce que tu peux entreprendre, mais si on a une gestion pété pour retourner à rond. Or, la gestion, c'est le fait de savoir bien gérer. Donc, vous devez savoir bien gérer où vous entreprendre. Attends, il faut gérer très bien. Et là, on a ce là, on est constant dans ça les cordons. Moi, signe ce moment, à tanga première primaire. Mais na calcul, on les a dans moutou. C'est comme si nous avons à tanga ne classe. Mais calcul, sur le PCI. À cause ça. Sur le PCI 10 000 francs, maman a tanga te. À ce moment 100 francs. Aïe, combien? Je m'excuse. Aïe, attends, aujourd'hui, on a 100 francs, maman zela. Papa a salu. Calcul, ça dans moutou. Donc, il y a des capacités, on a déjà bien qui a tangité et zali.
Et puis maman na yebi ke na soma ki nguba ya 5000 francs na teki 8000 francs na futaki ticket 200 francs na futaki transport 500 francs na melaki ma ya 100 francs parce que dans le commerce c'est ça aussi. Nyonso o sala ki utiliser ki pendant temps wana. Tant ozo teka ato soma ki ma ya 100 francs, il faut tchango na kati. Poko longola. O kabela ki mutu 50 francs. O futaki ticket nyonso wana. Et il faut autant compter pour qu'on a fait parce que tu as dépensé l'énergie, tu as dépensé ton temps, tu as dépensé ta force. Donc il faut dépenser. Et pourquoi on dit que l'entrepreneuriat chez la femme c'est très important? C'est parce qu'elle permet d'abord à la femme de s'épanouir. Elle permet à la femme d'être autonome. Et aussi, elle permet à la femme de se développer. Non seulement elle, mais aussi son entourage. Ce qui totalement bien le long dans le contexte en Bokanabiso, beaucoup remarqué que ceux qui ont maman tozala quitté de ma beauté bébé ça nini et koufa. C'est grâce à nous. Nous sommes ma beauté à côté. C'est grâce à nous. Nous comme on a bana bazo tanga. C'est grâce à nous. Donc comment on va évoluer parce que bien que papa va foutre un salaire à moukier, mais au coup ta maman va payer papa 20 000 francs de salaire, il y a 10 000 francs à tiens on a mon bongo, à exercer moi activité mon boy et zo multiplier mon bongo et au finish na souka moi au monde boti à côté maman kelemba na souka au monde 20 000 wana et bota mission comme un bongo rebelle. Or que son maman vend dans papa il a 20 000 francs, bongo 20 000 on en ça na ngoni yo maman vendu d'abord ça fainéante. Aux autres, quand on tombe, on paye 20 000. Papa qui a bon almet exact. Mon paye 100 fois almet. Paye 100 fois mon maman. Mi bali pe ba bayande baza ba ko ma ba ko mo ko mo so o pesa yi. Ba ko mo ko mo so o kabela yi. Si ko so ko baxele charge bando vando kanga maboko o sala ke loko teka ya pesa kayo. Zela adversaire libanda. O zela adversaire libanda parce que yi azol ka mo so ko aider. Il y a un qui est partenaire. Qui dit partenaire, il doit soutenir Mouninga pour que tout kende de l'avant. Alors, dans l'entrepreneuriat, pour Nambo Cannabiso, c'est très très important. Aujourd'hui, on dit que la femme, après les statistiques qui ont été faites, lobby que la femme est très faible. Pourquoi la femme, même dans le domaine politique, pourquoi la femme n'est pas vraiment représentée? C'est parce que la pauvreté, n'est-ce pas, empêche la femme, n'est-ce pas, de s'engager. C'est vraiment un frein, c'est un obstacle pour la femme. Parce que moi, je suis à Mbongote. Moi, je suis à ma coquille. Au côté, ma liboso batundenge, nin. Au quoi affronter ma domaine msundenge, nin. Or, pour affronter bateau, affronter ma domaine msusu, il faut à mesure. Il faut à mesure, mais il faut que la kozala. Et là, moi, pas accorder le ça passe. Biso maman souvent na mona maman azaranda albala na papa. Mukolo papa kufi maman neti pas kufa kapo. Ah yo ke isko ngana kosuka ndeni na bana. Mais non. OK, pendant que papa a envie, il peut apprendre déjà ndeni ya kosala quelque chose parce que un jour même papa azana été osani, au sentir penza nini kilo wana te charge wana te mais tellement ngana to vandala to zelaka papa sala nyonso mukoloka papa zate maramio se sali nini et baby soit bana ba panzani or tant yo maman zo sala activité moko boy ozo sunga papa tie 100 francs yo po tie 50 atie 200 yo tie 100 asombi li papa yo sombi almet nanda okomona ke foyer wana ezaka na ba problème ebelete boza facilité tant banda ko ba équilibre za ko so les a pas pamba te. Excusez. Bon, moi, construire les appareils à pas mater. Mais construire les gens dans le à Kaka, papa, il y a un kando à outil dans le kuna. À table, la table, la longtemps, papa, il n'a pas 100 francs à l'immédiateté. Na kanda ebi kazana ngote. Na kanda makelo ti mbato ko simali boko e boti makele. Yo pe ko za mamu no kolinga te ba lobana mboke peli moto. Ndako comme déséquilibre. Donc l'entrepreneuriat pour la femme, c'est très important les femmes. Pour notre commune de Selemba, il faut basi battre. Franchement, je vous dis, c'est un constat amer na Selemba. Bafi basi basé belé cordon, je pense même sur la statistique basi na Selemba parce que belé ko le kamibal. En tout cas, na limité na banda ya. Je suis pas en dehors de la plaque. Donc, au moment la basi basé belé, mais il faut voir maintenant qu'est-ce que ces femmes là font. Tout ça qui est l'autre côté. Toi na kata distraction totale. Distraction totale. Pourquoi? Aux 16h, au soukoli, au défi pantalon, au défi body,
OK on va na ba au moins tondi semesa bona masango le bimisa ta 100 fois. Sombelanga pesanga kabelanga. Donc la femme n'a pas d'objectif. Azo créer, nous devons avoir l'esprit à créativité. Il faut avoir l'esprit à créativité. Au vendu, on te donne un 20 francs, un $20. On a qui na carton, on a son pantalon, on a body ici là. Non, attends. Je peux prendre ces $20 là. Na so mata 3 copo ya nguba, na bandi ko sani to benga ko na bandi ko balola. Lobe les à $20 au moins sali nini et comme 30, comme 40, comme 50. Et qu'on permet au somme. Mais yo aujourd'hui le 20, on continue à pantalon. Aujourd'hui 10, on continue à body. Aujourd'hui 5. Finalement, aux autres qui n'ont pas été, aux autres tourner caca et si comme c'est ce qui fait que c'est le mot comme on a. Tant que un jeu belé ya comme on a, bassine balanda kamba umba. Parce que qui candidat il y a 2000 francs mba. Parce que qui 50 francs. 2000 a fait un journal 5 c'est 10 000 et ça limbonga wins. Ce n'est pas bien. Ma maman c'est mort tout tellement. Il faut biso ma maman tout bando relaxer exemple. Tout changer, tout le monde a la distraction, tout le monde a makambo ils ont empêché biso tout avancer. Tout le monde ils ont empêché surtout se développer. Le développement il fait d'abord par yomo. Oyebi so kozana mbongo ya yomoko. Oyo utupa mobilité. Oyo yomoko tekeli nguba na yo. Oyo yomoko tekeli mai na yo ya ezaka fier. Ezaka lo lendo parce que mobile moya oselo ka kina kati ezate. Akoyeba ki ozana mbongo. Mais akozana même mise penza si mbongo wana te. En plus yomoko za indépendante directement. Parce que si on a 20 000 na comme na semba on a côté révolution. Na monde ma body na facilement na sombi. Mais si les gens papa si misère yo 5 autorisation te après autorisation yo sombi body na mbongo na. Tant aux on doit ramener ça c'est là. Ko soana. Mais pour les jeunes bon excusez-moi un peu dans la grippe. Mais pour les jeunes, quand on est au vivant, on a mis quoi ça quoi non, mais ça va coûter au moins ça moi so yomoko luka da mbongo na yo. Oyebinde bateka ngubo, oyebinde bateka ka mai. Moi mobala ya ko saka na yo te. Je vous dis vrai. À cause de la réserve belé. Abando ko banga yo abando ko respecte. Non non wana za mo so saka ta mo sa pa pamba te. Mais yo tellement ba bi ko kwaza ka maboko. Bako moko ko zona 10h, moko zona 14h, moko zona 18h. Finalement pour na suka ngo zeka poko ko sa $10. Or sur yo moko bi ko mi luka $10 wana. Bien aimé, muto saka na ote. Muto saka na ote. Alors eloko zo empêcher biso pe basi to entreprendre et ça analphabétisme. L'analphabétisme c'est vraiment un blocage, sinon un obstacle majeur pour la femme. Et dans les statistiques fait balobi basine baza plus analphabète. Au moins la jeune fille, je vous dis, l'année passée donc dans cette activité moi on a Semba on a quartier pour le Lumbambu. Yaya, tant que si fait papier basalaka bakomaka, merci beaucoup. Bakoma liste de présence. Je vous dis, la fille qui était là, liste de présence, comme ça comme na yo, makambo comme on eza ya yo. Mais ani peme muninga okomini yo. Okomini, siko comme na yeto ya yo. Tellement zo ebate ya yemo comme aibi, tina kombo na yemo ko s'il vous plaît. Aibi ko komango te. C'est danger, c'est dangereux. C'est dangereux. D'où ba maman ezo senga biso ba maman tout téléma. Entreprendre ezo permettre yo de s'épanouir, de se développer et qu'on puisse être indépendance ya yo mo so za mbongo yo mo za indépendante. Oza autonome, o ko se développer. O créer moi entreprise moko muke, na mbongo ko sa moi entreprise moko boy, o engager batu. On se développe non seulement yo mo aider pe batu musuki basa nini ba se développer parce que tant engager batu wana ozo futa bango pe ba sa nini bazo bokola mabota na bango alors malé bezo sa nini ezo fungwama. Et aussi vous voyez dans cadre d'entrepreneuriat il faut avoir la culture il y a fiscalité ko futaka bampa wala zaka lo na bakisi ko futa bampa c'est important. C'est très important. Ça permet le développement d'un pays ou sinon d'une commune. Faut foutre à pas c'est vraiment c'est parmi les exigences hein il y a nan. Quand vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, dites-vous que l'État par autant là il faut foutre à impôt, il faut aussi avoir la culture il y a comment on dit il y a crédit voilà non il y a crédit, il y a épargne j'allais dire il y a épargne. Au cas où entreprendre té ce qu'on épargner té. Il faut qu'on épargne. L'épargne c'est très important. Aux dépenser, mais il faut aussi épargner quelque chose. Parce que cette épargne-là va vous aider demain sur le Kouei et Sungayo. Un bon entrepreneur a gardé une bonne relation avec l'entourage, avec partenaire, sinon avec client.
un bon entrepreneur, aza oyo, comment dirais-je, qualité où ils ont permettre pousser pas naïe. Et entrepreneuriat féminin, c'est très important pour la biso maman. Moi, je dirais que j'encourage toutes les filles déjà ici au basala quelque chose. Oteka so moi crédit na yo, oteka nguba, oteka mai na ndaku, oteka je ne sais quoi, moi déjà je t'encourage parce que c'est très important. Bon pour na yo oh nano bandi ko sa le ko moto so bato banda wapi. Laisse-moi te dire, le PK pour s'engager aussi mbambo te. Moi mukie kaka ozaka nango, s'engager, tu es sérieux na olingo sala. Tu es sérieux s'engager, banda ko entreprendre quelque chose. Et qu'on permettre aux libres, aux indépendants, aux autonomes, aux évoluer, aux avancer. Et que l'on complexe, et que l'on makambo belé, qu'on chosifier les sous-soutés. Donc voilà ce que je voulais dire pour ne pas monopoliser la parole. Le temps nous est imparti. Et actuellement, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses où ils ont développé, mais par rapport au temps qui nous a été donné, je voulais seulement juste épingler ces quelques mots pour nous dire que nous, femmes de Selemba, il est temps que nous puissions nous lever. Maman, c'est tout téléma, tout téléma, tout valoriser valoriser commune Abisso, en commençant par nous-mêmes, par nos familles, nos frères et sœurs, et aussi par nos milliers, dans nos milliers respectifs. Tout changer, tout l'accès ninga musuke ko vanda boko pamba et ko ça de l'autre côté. Mais ce qu'on bandit le muke et ko permettre au kende de l'avant. Voilà, c'est quelques minutes qui m'a été donné. Ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie. Je m'excuse. Et ça, dans le but, qu'aussi, tout ce service est communautaire. C'est ça, non? Oui. Faut vraiment. Tout ce service communautaire. Faut vraiment. Tout ce service communautaire. Donc, si je dis, faut vraiment tout ce service communautaire. Faut vraiment tout ce service communautaire. Faut vraiment. Tout ce service communautaire. Aussi, faut vraiment. Tout ce service communautaire. Merci. Ça fait 20 ans dans Moustala Nanga. Naza na ba veuve, plus de 300, naza na borfelin et belé koleka. Et là on na linga ina lobela, na linga na lobela likambo etali considération. Ce qui est en considération, il y a l'eau qui sala et qui est liboso. Batu ba retourna yo. Parce que l'eau qu'on a ngana beta c'était à ezanini. Ce qui oye na Selemba. Ce qui a solo au côté Selemba. Ce qui tourni maman Mélanie. Ce qui ba yebi, ce qui mutwa na lobby a yebi maman Mélanie té. C'est que mutwa na avant na Selemba. Pour a yebi maman Mélanie té. Considération ya eloko zo sala. Eloko esangisi biso awa lelo ezali coalition. To sanga na kati ya coalition. Pour na nini? Pour eza na mutu moko mutune esalaki. Quand mutune esala lobi te fo na sala quelque chose na mboka na ngai. Boyete eba mama. Boyete tozaka na moi de la femme to bimite to aka na kati. Ngana sepela ta na zolo bana zala ya kotela ma pour esala ngai yeke. Voilà. Alors ndeko ya su considération lobi te il faut na sala quelque chose. Et quitter l'Ibiso. Tant que quitter l'Ibiso, on a la mitalité. Parce que yo mutu soko komi kaka moi au rebelle ma solo. Le rebelle si ma solo, moi on jouer lo kwa mutu ya ezate. Or que pembe na maman Claudine ngana ko apprendre. Pembe na papa kuna na ko apprendre. Mutu akoka azate. Yo ya yebisa na ba français milai titi. OK maman azana base na C, azana besoin azwa quelque chose. Alors loko yo zo lo ba wana azo comprendre ngo pena malamu te. To kita na C parce que maman azana besoin à comprendre. Bon, papa, il faut faire quelque chose. Papa Valère Nzamba Pambola yo. Amen. Amona yo place aux alliés. L'air tozolo balikama entrepreneuriat. C'est vrai, ça malam. Mais tant que tozolo balikambo yo, ngana somona directement na amour pesa na kati. Parce que ceux qui amour exactement, to salango, ezalate. Et loko yo lingi to salango. Ceux to linga ki pe loko te, moi to tambola makolo to yawa. To lingi yango to yi. To lingi yango to sangani boy. To lingi yango loko moko boye ezo salama. Yango to lingi yango. Est-ce que tu veux comprendre ma maman? Bon kaka na kate loko yo ngai maman Mélanie na moni pe détermination. Bo ete ba maman? Maman il faut la déterminer na likambo zo sala na papa vandi awa. Ce qu'on ça déterminer to aussi melo comme malamu te. Nga tanga na Bible tanga bazo la kisabiso moi so banda ko tanga makila.
mwasi oyo bato nyonso batikaki ye mosika ntango ayoki yesu alobi te nga fo nakende alobi napusana mwasi oyo ntango apusani bon ngai nazali mama Françoise Mutseki nazali présidente ya ONG ACDPF Association chrétienne pour l'encadrement et développement des personnes vulnérables. Nazape munganga soko ye na hôpital général kobanga te soko komi ka na porte kaka loba te naza ndeko ya mama Françoise. Donc soko ça na problème ata tokoki 70 te ata 50 ata facture ezaki 100 ta mosusu ata 70 okoko futa bon nayebi te etali bango bon koya teke yo ma Françoise alobaki ye asalaka il faut dire non tozalaka tosengaka service vraiment age docteur omoni oyo aza ndeko na nga esala boye okela service wana kuna boye na boye koku mukinsu bon ngayita yaya donc ça va sikoyo nayebi te nazala ya kovanda to ya kotelema te namoyi navanda mpo tozala mpo oyo mamelani na mama Grace basali bango shango basalaka mibale bakomi ebele boye nakenda kobukaka batiti ngai moko bato bayebi nga mama azalaka na bakosho wana ngai mais soki mpe komi mpe lere ya boye mpe nabimi mama Françoise lere kobuka batiti ya bakosho nabimi mama ya bakosho donc bamama ngai na kolobela sur le droit des femmes ba droit ngo na ko pengle kaka moko po ese belé mais na kozwa moko lokola droit ya protection mais okoko réclamer lokote soki oyebi yango te il faut yeba yango yangwana ba mama nazotala ndenge to sali marche bino bato sali marche ka ndenge mama Grace alobaki biso just okimaki ba marche yango mais ata tokimba marche toyebi kote ni to récupérer la santé mais siko ba mama ndenge boza wana po mama il faut oyo ayebi information mama oyo s'informaka mama oyo développement ba mama bo pesa ngai ba thème oyo ya année oyo ba pesi biso ezani tozaka ba thème mibale moko international mosusu national soko koki international te opesi ngai national ezani ni ba mama ba thème pardon mibali baza boyo que ça va sonner te ba mibali bako aider bango po ba mama ba yebi na bango te ba mama ba yebi te soki ba yeba kinde basima laki ba mama thème ba yebi tu na bango ouais kasi une minute za pesi bino ba mama bon ba papa bon seconde bango ba mama omoni bilo bosala kaka ba droit na biso ba lobi ni na ba thème zela papa ba mama boke no luka ba papa banani ba yeba thème wana ba papa bilo ba éviter mama wana de mademoiselle atomolaki musabi bon to ya kolekisa lera wa national ça va pardon loba makasi mama articulé je suis de la génération likamute fanda ozo wana tozui libala le mariage une institution divine po nzambe ye moko mutu asali yango kuna na jardin d'Eden alobaki nini ndenge mama Grace akutaki koloba mwasi aza partenaire bamonaki mobali batatu bazali awa nzambe amonaki bango bazalaki na bainsuffisance bazalaki na baincapacité yango wana nzambe atali alobi so natiki ye moko déséquilibre na kati ya mboka tosala nini tosala le partenaire tosala ye aide semblable sikoyo nzambe asalaki mbala moko mwasi te estce boyebi bible asali nanu bambwa boyebi te mbwa mpe aza partenaire mbwa mpe aza aide asali mbwa alekisa kuna epa adam apesi kombo mbwa asali likaku asali boya nzambe amoni kaka te ezosimba te alalisi ye pongi papa mama kolinga kola bapapa bolinga kolala apongi te makambo ebele esala bakatango olala pongi donc soko olali pongi bakoki koyiba yo bakoki kosala boye mpo olalaki pongi ntango alali pongi
Allez, si on est roi, on a la mouki, cette fois-ci, cette fois-ci, biso bawana. Yo, oza mwasi ya ndenge nini? Mwasi oyo balobi ya analphabète yawa. Mwasi oyo ayebi kokoma komo na yete. Okosalisa devoir ya mwana ndenge nini? Nini? Donc, okosala nini na développement communautaire ndenge nini? Ya mwana sikoyo, tolobi nini na kati ya mariage. Tozwi mariage oyo ezali teke, botelemi kuna na coin, batelemaki na coin, wana te. Tozwi mariage, omoni mibeko batata basalaka, ezalaka toujours na nini na ba ngo ezokima. Donc en défaveur ya ba mama. Ba mama il faut totelema. Omoni bazwi mibeko nini? Balobi soki tata na mama, mwasi na mobali, bosali 6 mois, eza nini? Nzembo moko yemba atalibala ya makango. Nenge moko na ya makwela. Boyebi nzembo ngo? Bon, weba yebi te. Aba mama wepesa nyonso pesa biso yeba te bonga na yebi yango ndeni. Bon, nzembo na kala. Bon, sikoyo moni bakabati nzembo donc l'état mutazwi mibeko wana. Te soki bosali 6 mois bayebi bino. Kaka le même l'état ye moko lisusu alobi nini? Soki boke bosali mariage civil te, l'état ayebi yo te, moyen protéger yo ezate. Siko protection wana eutaka wapi? Protection wana il faut euta ti et pas ya mobali yo ya bali yo. Mariage civil sikoyo eza biteni boni. Eza sorte boni, mariage civil. Eza sorte boni. Bon, misa papa, totikela ba mama. Nani ayebi? Mama. Combien de sortes? Oui, yebi sabiso. Séparation des biens. Communauté des biens. Communauté des biens aux acquis. Ah, très bien, maman. Ah, vraiment. Bon, ben, tu ma beaucoup. Bon, wana ba yebi. Sikoyo, problème est ça, wana. Tangu tokenda na mariage civil, wana. Biso nyonso kenda kaka. Ba oba kenda kuna. Communauté des biens. Ozonga, communauté des biens. Boteya banda poto moni biso nyonso presque tozaba mikolo ba jeune fille tozali bo fungula matoi kokende kaka communauté de bien te kokende kaka séparation de bien te kokende kaka ba bien tenir zakete pona nini tango ngana keli bala ndakeko bala papa oyo ayeko bala ngai ngana sana kiti na ngai oyo papa azana mulangi na ye oyo donc biloko wana oto zana ngo avant le mariage ezali ya biso donc mulangi eza ya ye kiti eza ya nga tangu tokokende kuna tobalani les jours état civil et reconnaître que mariage na biso oyo sikoyo tokozwa ensemble yango wana nde ekomi ya biso mibale po komona yo ozalaki na ndako na yo ozalaki na lupangu na yo lokola oyo po ye kobala tate oyo abandi kozwa basi na ye abandi kosakana na mbongo na ye ale sikoyo yo abandi koloba ya lupangu na nga kutu mbongo na nga kutu ezokota kuna nini ozomona papa sikoyo abandi koprofite bapapa baprofitaka kaka mingi mpona biso ozwi sikoyo communauté de bien ntango bokei nyonso na oyo kiti oyo azalaki nango na mulangi oyo ngai nazalaki nango likambo te tosangisi na biso mpo tolingani mingi na oyo bozwi na libala na oyo bozwaki afa nyonso ya bino mais tokokota na baconséquence sikoyo mosusu ezali séparation de bien mulangi oyo ya ngai kiti oyo ya ngai ntango nasombi télévision ya ngai nasombaki salon kuna na kati ya ndako ya ngai tata moko azalaki kwiti ale mwasi asali makasi asombi télévision ye sikoyo kisakata bakamaradi baye atie match ale ntango atie match bana ntango baye kaka bazwi télécommande ale batie théâtre papa na bakamaradi afandi kaka nie me bamama tolobi bosalela bongo te sikoyo todo avantage tolobi avantage ya mariage ezali mobali oyo alingi yo donc soko moni oza na mobali moko amemi yo na civil te alingaka yo te donc mobali oyo alingi yo libanga mobali oyo alingi yo te mobali oyo alingi yo te akozala kaka ndenge wana kaka ndenge wana donc so mobali alingi yo akende abongisa mpo azobongisa futur na yo soki okei kuna donc ezali mpo aprotéger yo bokei mpe na civil l'état mpe akoprotéger yo ntango ekoyinda o mobali akufi bokei l'état aprotéger yo
sikoyo balibalo ya yaka tofanda tozali kuna sikoyo na ba conséquences eza nini tata akufi ata botongaki bosombaki lupango ya boye famille bana nkasi kaka oyo ozali kolambela fufu bango kaka bato ya liboso bato bakotelema lupango noko il faut bakabula il faut bateka ntango bozala kosala basacrifice wana bango baza te ta mosusu yo mama ta mosusu papa akendeki kobala mwa jeune fille moko boye ayokaki mateya ya ma Françoise alobi ezalaka nde bongo ye ntango basi bayaki kozwa ye alobi ngai ifo tokóma na commune ntango okóma kuna yo mama mutu babala ozwaka ozala kolamba bafufu oyo ozala kosala soki nini etali bango te bakamati babien wana na bana na bandeko babango bapartage yo mutu ozalaki ozala kolambaka bafufu ya basemeki ya bakingani otikali maboko pamba bon swati nini papa akufi bayeba botoli yo babiloko ntango bakobotoli yo babiloko badeserite yo ndenge balobaka mama Grace alobaki yo moto oyebaka bamo deserite mpo ezalaka ozwi héritage ou bien balongoli yo bahéritage mama ntango sikoyo babotoli yo babiloko nyonso yo mpe kuna likambo te nasala boni bana baza na kati nakeka kosambela kende kosambela me bana wana sikoyo oyo babotoli bango biloko bakosala nini bakomi sikoyo na esprit ya vengeance ntango bana wana bakomi na esprit ya vengeance bana wana oyo ntango mosusu mbanda ya mama na bango bazwaki babiloko wana yango wana tozomona oyo ntango mosusu bakotelaki bato oyo baviolaki bana wana mosusu barèglement de compte ntango badeserite bana wana ntango mosusu bana wana bazalaki kotanga okomona klasi ekatani moyen batanga lisusu bien eza te ale bana wana sikoyo révolte ekoti na kati ya mitema na bango bana mosusu oyo ya basi bamosusu tozomona bango na baboulevard bamosusu okomona ake kozwa zemi ntango azwi zemi bamemi ye na ndako pa vital ntango bamemi ye na ndako pa vital kuna ale bana pa vital akende kokuta kuna ya bamikolo wana babandi kofinga ye babandi kosukulise basali babandi kolamusa na tongo kitoki mosi kende kotoka mai ye na zemi na ye wana mawa wana oyo ye ayokaka mikolo nyonso na zemi na ye mwana wana aza libumu eske boyebi ke mwana na kati ya libumu ayokaka mwana wana bafingaka kaka mama na ye tala ye kutu kuna eske biso tolukaki yo boye na boye mwana wana na kati ya libumu azoyoka mwana wana ntango akobotama ngai lobi mwana mwasi moko ayebisi ngai lobi mwana nga komone Grace me mwana wana bitumba mukolo wana bundi akati muninga ne ba gilette mukolo wana asui muninga kuna okanisa mbwa mutasui ye natuni nga bongo sa ko se comporter ma Françoise oyebi tata nete tango atangeli nga kaka tata na ye bo moyen boyebi tata ngo me moyen muna bombi ye donc tango atangi kaka tata na nga bon inutile donc sikoyo tala epai tata wana mwana wana epai zemi wuti epai akei ou bien ta mosusu soki azalaki mwasi nde bayaki kotika abota kaka soki aboti bakamati ntango akosala soki 6 mois inane kende tika mwana wana tikali kotikala kuna na bacondition nini ozomona te biloko wana nyonso ewuti wapi na libala oyo oza protégé te mwana wana oyo bafingaka lere nyonso nazalaki na camarade nanga moko azalaki makolo x donc il suffit kaka te na ndako na bango so batie kaka boye donc elingi koloba bafingi ye me mokolo akutanaki na mobali heureusement mobali wana moto abalaki ye mobali wana kaka ntango alobi ne makolo no kitoko mwana mwasi wana asutuki abi makolo nange ezala kitoko makolo oyo bafingaka mikolo nyonso omoni bazemi bana mosusu bazozwa tala misu ne kuna tala misu ntango akobimaka libanda ntango kaka tata wana koloba sheri wana koloba ne abi en tout cas ndenge nasepelaka na misu na yo akei po misu oyo bino bofingaka yango wana donc sikoyo nyonso wana ezowuta wapi bamabala oyo bana na biso sikoyo bazokendaka kaka ndenge wana sikoyo totala balobi la famille c'est la cellule de base d'une nation sikoyo botala awa na Congo basorte nini ya bafamille oyo biso toza nango oyo tokutani na biso kaka biso mibale ata kutu bake kotika yo te
bake kotika kutu yote yo moko kaka ntango omoni mwana mobali wana azalaka na mwa bakiti ya mesa boye ale yo moko oke komitika bamama toinverse barole batata bozongela barole na bino ntango nzambe akabolaki misala na jardin d'Eden alobaki mibali boko à la sueur de votre front mwasi aide sikoyo bino batata bokomika na basi yango mpe oyoka kaka bakobengana biso bamibali batata basalaka te bozokotela bango mpo na nini mikro ekwe bozongela barole na bino bavaleur ekozonga na bandako mais sikoyo ntango bino batata bozali te mosala eza te mama moto akendeki wenze bamama komona 4 heures boyi biso po toyokaka ntango bazando elekaka ntango banini bamatadiki balelekaka mama si akendeki ake kosomba fufu ntango akoya soki awuti kosomba fufu azongi aye na mashine aye anikisi aye na wenze yo na dini bongo ya kozwa biloko na wenze ntango akoya azwi matembele poisson oyo botyela papa oyo bino bokata ndambu ntango akoya kuna matembele basukuli bien te ntango akoya na pokwa papa alobi mafrançois mwana openza biloko naliaki matembele wana sikoyo ndingi nini bon lobi na oteka te navanda sikoyo natikala kolambela yo papa koyoka mongongo echange te nalobi kaka mpo olakisa ye malamu bapapa bokomi lokola omoni soso oyo alakisaki na nani bazalaki na nani na lu soso Veuillez m'excuser, peut-être on a commis la souka. Question qu'on continue. Nous sommes ici. Question qu'on continue. Nalingina le bela eloko moko très important, très capital. Je mérite mieux parce que nous avons tomoni conférence, tomoni nuance. Mais est-ce que tu yebi o ezali nini? Nini to lingi to sala? Avant que bande gonjo asengi bazo kende. Fondation Valère Mangituka eza ali fondation oyo esalemi awate e bandika na RDC na Congo te eza ebotamelaki na États-Unis awa toye ko bandango antenne na RDC et comme il y a ndenge nini parce que ezali moko ya oya bandaki yango initiateur na wazo moko ya mwana ya selembao na sebeta mama bazo kumisa selembao mange selembao zo bota mindele bavandi bazakuna ne bavanda na ono ya mwa Mangituka est-ce que en Europe il y a no Mangituka donc c'est-à-dire ba maman na sepeli maman na sepeli pourquoi bobili kamo est important tomi tia kabiso moko na sepa pamba tout ça différent ngazo français zo bimawa maintenant français ngopé ezaka ndemo na ba basa kunati kutu pe bino kutu moko kisi ya Ebola boyebaki non nani ayakozwa solution nango congolais non mais ezaki ni international donc c'est comme ça donc nous ne sommes pas obligés de croire que l'autre est plus grand que moi non toi tu es grand toi tu es grand surtout les femmes vous les mamans na sepela na maman ba biso likamo boyeke non nzamba pesa bino valeur pour na nini bo pesa bomo bomoy tala ngala lo barika mo soki maman apesa ka bomoy te mbele azalaka pe na kilo te ça je vous dis la vérité donc mbele azalaka na valeur te parce que to comment bloquer kaka ya pesa ka bomoy en plus je vous dis la vérité ba yemba banzembo belé wemba yemba nzembu basala nzembo nzembo la ka ba maman batata na ebite ba les malchance bien ndeni c'est rare batata ba yembeli bango kaka maman ngai mo na la so na beti batu libako alma ezo mona bosani yezabi mona matemeni mbomba oh c'est toujours la maman donc maman azana une grande responsabilité la vie ya moi n'est pas naïe donc fondation Valère Mangituka oeza nini ya RDC c'est même pas seulement ici bientôt on va aller na Mbanzangungu on va aller là-bas et travailler en collaboration avec l'organisation de la société civile. Maman Ouazana Wenjenaï, à CDPEV, à MAPEV,
cadet. C'est comme ça. Mais là, on a un senga si on a dit au vandi boy. Boyali pa maman, il y a fondation. Bilamba wana ba pesi bino bosombi yango. C'est gratuit. Parce qu'on connaît que tu es membre de la fondation. C'est on te donne ça gratuitement. Soro sombagi carte c'est l'ambaté. Carte c'est la confirmation seulement. Donc c'est gratuit. Tout ce qui se passe ici c'est gratuit. Dommage que ça passe, désolé la presse, mais c'est pas aussi mauvais. Donc tu es membre maman à fondation. Mais pose à la maman à fondation, exactement que yo oya kaka maman oyo. Non. Pas question. Une maman de la fondation, il se comporte pour cet objectif. Tout ce service communautaire. Bisogno son amusala ya lisanga. C'est moko ya ba projet oyo fondation Azala Kanango. Donc tout ce service communautaire. Ne babara musabmo sur la elongi te. Donc bisogno to ko zale sika moko pe to zali ko tonga eloko moko. Na esprit moko. Je crois, c'est pour terminer, c'était seulement pour vous dire que vous êtes, comme tu es là, tu as ta carte, tu es membre de la fondation, mais il faut vivre avec cet esprit, tout ce service est communautaire, c'est notre devise, c'est notre devise, c'est notre devise. Bon, quelques communiqués. Madame Grace, votre point de vue par rapport à l'organisation, par rapport à cette journée que vous avez consacrée d'abord aux marches des santé et puis conférences. Merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, nous avons commencé par une marche. Nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. Et nous n'avons pas voulu passer ces mois comme ça, en dehors du thème qui a été donné, le thème national. Nous, au niveau de Selemba, nous avons voulu, n'est-ce pas, exploiter un autre thème qui est l'entrepreneuriat féminin pour le développement communautaire. Pourquoi nous avons choisi ce thème? C'est pour permettre à la femme de Semba, n'est-ce pas, de prendre conscience, n'est-ce pas, de défis qui l'attend. La femme de Semba ne va pas croiser les bras, mais qu'elle prenne conscience, qu'elle s'élève, elle a des valeurs, elle a les atouts, n'est-ce pas, qu'elle doit mettre au profil de la nation pour permettre à notre commune de se développer. On ne peut pas parler de développement sans parler de la femme, sans qu'il y ait une implication de la femme. Voilà la raison qui fait qu'aujourd'hui, nous avons voulu partager avec ces mamans que vous avez vu, ces thèmes, question de leur mobiliser, de leur sensibiliser et aussi leur encourager, n'est-ce pas, à vouloir s'engager dans l'entrepreneuriat, question de s'autonomiser et aussi s'épanouir, mais aussi permettre le développement. Madame, quel message pourriez-vous lancer à tous ceux-là qui vous suivent à ce moment, qui ont un peu du mal de pouvoir se joindre à vous et être membre dans Fouvama? Ce n'est pas grand-chose pour adhérer à la fondation. Question de nous contacter, venir être comme une personne physique, venir nous rejoindre et question d'acheter sa carte de membre et puis finalement vous allez participer aux activités de la fondation. Merci et plein de bonnes choses et de carrière énorme par rapport à tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est moi qui vous remercie. Moi c'est à Komena nous tenons Siko Tozolinga. Yangwana le monde thème na biso elobi congolais to s'élever pour na kolakisa ba mama ko aider bango ko yeba ba droit na bango. Yangwana biso batutu yebi mwa moke tozo continuer ko lutter. Au monde nene moi yango ya ba mama awa na mboka na biso tomonaka lokola échanger nango ndenge yako ndenge bamemelaka yango ekoma namonaka lokola likambo yango ewuti na ministère mpo lokola na ministère ezalaki okomona bokokende maputa ti ba 0 heure 2 heures du matin 5 heures omona mama alali na ndako te mpo akende kozela liputa oyo bapesaka na ministère wana. Alors likambo yango ekita ti na base okomona bamama défilé ntango bakosilisa défilé bavandi bake komela masanga impact nini bozoloba nini mais ntango bolakisi na bamama te mama donc banda kolutte kobanda na ndako na yo
banda kolakisa ba droit yo yeba ba droit tanga omoni analphabétisme ndenge tozoloba ekotisi mpe makambo ebele mama yebi na ye te esika baza kobafue ba droit na ye mama yebi te mama ntango ayebi na ye te eloko nini akotransmettre na bana na ye mboka na biso ezokufa mpo mama ayebi te à disposition nini bino bamama bozozwa mpona kofaire face na baobstacle wana kasi yango wana tozosala basensibilisation lokola boye on dirait basensibilisation eza mpena na makasi te basensibilisation eza makasi mpo eza mpenza soutenu te okomona esika bakoki koapuye bato bakoki kosala sensibilisation omoni biso tozali lokola na baselemba oboye bamakala babumbu banini bacommune oyo bato mosusu bamonaka te bacommune wana mpenza bayebi te bon kamwa mutu moko mama moko soki ayebi tata moko soki ayebi mibale misato oyo bayebi ntango bayeba ye kosala mpenza sensibilisation koyebisa bamama te mois de la femme ezali mois ya kokende kolatela elamba te ezali mois ya kosala fete te bana na biso bazozwa bazemi kaka na ba mois de la femme oyo aza na mwa copain na ye ngai kabelo ngai nini eloko nini balataka babodi babiloko nini po apesa ye yango alekisi ye nano na makambo mosusu pa zemi azwi zemi wana na nini na mois de la femme namonaki bamosusu balobi moko bazosola balobi namoni kutu bafete ya fin de l'année ça va kutu ke par rapport na mois de la femme na mois de la femme tozosala dépense mingi dépense wana bazosala eza ya pamba te bozomona donc il faut musala ezana no ebele ministère ya genre ekita penza na cadre na eza kaka te bango moko bayokani kuna bakenda ba hotel ya baminene basali ba conférence bambongo ebimi mais bambongo wana ezobima bakitisa ngona base biso tosala musala biso to toucher petit peuple to toucher ba mama ndenge nini tokoko te ya bango pour vraiment message elek. Merci beaucoup. Merci papa. Te maman. Beauté papa. Kombo nani? Maman Mélanie Nzazi. Maman Mélanie Nzazi, journée à l'élo, Tomoni Fovama, Fondation Valère Mangituka, pour organiser marche de santé et puis conférence. Impression à you pour la journée Zandingen. Impression à vraiment malin, biloko boende yango esalaka ke to pustana na moi misalo to salaka. Comme le local coalition des sangisi biso parce que biso nous sommes intervenants aux alliés à mutazana ONG naye ndetinga naza présidente ya ONG Amapev puis au Mama Veuve assistance aux personnes vulnérables ça fait 20 ans et puis naza présidente nationale ya ONG Faki fidèle à André Kimbutaya alors naza vraiment les bienvenus awa et puis eza iloko tomi kotisina kati. Les sonini oyo yo moko muto participer ou tirer pe na ba intervention ya bande comme ça na ba intervention ya bande comme ça surtout droit ya ba maman droit ya ba maman parce que maman jusque là azo yebate a hotel mela wapi aza wapi bakozwaye kaka peut-être na moi libala moko boye ayebi na ye te ya kosala nini azongisa nini donc maman il faut yeba droit na ye parce que so maman ayebi droit na ye te eza kokufa et puis tomoni plus bauti kotalisa biso tellement ba maman vraiment baza pena na notion te yango ezosala ke moyen maman apusana eza te moyen s'engager na likambo eza ta otala lobia est-ce que nga pe na koki nde nazabo est-ce que na koki pe ko assumer ba responsabilité est-ce que na koki donc babilo kongo yango plus tonga na zui maloba na lobeli plus likambo etali considération. Donc, il faut en considération les cambos social. Madame Marina Miss, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on a l'habitude d'assister à de tels événements que le 8 mars. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas le 8 mars. Vous avez préféré d'organiser cet événement après le 8 mars. C'est d'abord dit à quoi et puis vos impressions par rapport à cette journée. Bon, c'était dit vu que le 8 mars de cette année est tombé le dimanche d'abord. Les gens sont un peu préoccupés par les églises et tout. Et puis généralement, il y a aussi beaucoup d'événements par rapport à cette date. C'est par rapport à ça qu'on s'était dit qu'on peut se reporter ça de 6 jours pour que ça puisse passer aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, généralement, il n'y a pas vraiment assez d'activités liées au 8 mars, liées à notre fondation par rapport aux autres aussi.
C'est par rapport à ça qu'on a choisi cette date. Et apparemment, vous êtes en train de bâtir un travail de titan, vous l'équipe de Fovama qui sont là sur place. Mais une question de curiosité, il vous arrive de pouvoir conquérir tous les habitants de commune de Selembao? Tous les habitants conquérir, c'est oui et non, parce qu'avec nos efforts, Dieu fait aussi grâce, bien sûr. Nous contactons, nous partons peut-être de porte en porte, mais pour convaincre les gens, pour venir. D'ailleurs, par rapport à cet événement, nous avons eu à préparer ça. Vous voyez le résultat aujourd'hui. C'est un peu difficile. C'est une question de volonté, comme nous venons de le dire d'abord. Et ensuite, les habitants de Selembao, nous-mêmes d'abord, nous devons prendre conscience de la chose que nous faisons. Il y a d'autres personnes, on leur dit, venez, il y a activité, c'est à la fin, est-ce que c'est payant? Oh, c'est une fondation. Il n'y a pas, nous par exemple, nous n'avons pas de quoi payer les gens. Ah, ce n'est pas payant, je ne viens pas, je n'ai pas le temps, je pars chercher, comme on dit communément, pour que Naya. C'est par rapport à ça que je dis oui et non, par rapport à nos efforts, par rapport à notre volonté, c'est oui, par rapport à la volonté aux gens à qui nous toquons, c'est un peu difficile. Message à tous ceux-là qui vous suivent partout dans le monde, à ce moment, toutes les femmes qui vous suivent à ce moment sur le YouTube. Sur quoi, s'il vous plaît? Sur YouTube, qui vous suivent, le message. Ok, le message que je dois passer, nous les femmes, telles que nous sommes là, nous avons beaucoup de vertus en nous, que nous-mêmes ne savons pas. Nous sommes des gens de valeur. Mais des fois, on se minimise par rapport à... Moi, je suis qu'une femme, je dois nécessairement rester à la maison. Non. Nous devons aussi donner le meilleur de nous. Nous devons prendre conscience. Nous devons œuvrer au profit aussi de notre communauté. Nous ne devons pas rester, comme on venait de le dire, seulement dans la cuisine. Non. Nous avons le même faculté que les hommes. Donc, nous jouons le rôle de la complémentarité. Donc nous devons nous compléter. Nous ne sommes pas complètes, mais nous devons faire l'effort de nous mettre à nos places pour que le monde puisse aller de l'avant. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Aimables internautes et fidèles de l'info 16, merci beaucoup pour l'attention que vous êtes en train de nous accorder jour et nuit. Et pour des suggestions, on en a tellement besoin, aimables internautes, voilà. C'est ici que nous bouclons cet événement. Il s'agit bel et bien de Fondation Valère Mangituka Fovama à Sigle. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont organisé cette festivité, en commençant par le marche des santé, et puis ils sont venus chiter ici à Bel Air où nous sommes. C'est ici qu'a tenu la conférence. Et merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Vous devez se retenir une chose, que nous sommes là pour vous donner le meilleur. Nous sommes là pour vous ramener au-delà de vos imaginations. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis à la prise de vie. Merci énormément. Merci à 16 mm qui va assurer au montage de cet élément. Moi, je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Merci beaucoup à toi également, le président Valère Mangituka depuis États-Unis, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Allez, ciao. La vidéo, vas-y, notre dimension. Du Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.